Bon, voilà. Bonjour, bonsoir. Mbote, Nabino, hello, Ponaba, Balobaka anglais. Vraiment, on est là, on est ensemble. Balobito Jali. Quand on est au Missana, on a copié Sabino actualité. Vraiment, nous sommes là, la famille. En tout cas, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, tolobaka nyonso so boza vraiment bata liboso mbala liboso na yo okuta na chaîne na biso ya famille Libota News Télévision. En tout cas, n'hésitez pas de vous abonner, abonne-toi, cliquez sur la cloche de notification pour qu'à chaque fois que tu les vidéos vraiment aux angots directement. Donc, bon, les alaka. La famille, je me présente, je m'appelle Nadège Baba Oboye Bingati Obokoti pour la première fois. En tout cas, Nazana pour lancer l'émission, la présentation de l'émission, la tolobela ming acteur, actrice, ya biso mingi to benga kabata maboke, mais précisément, je suis là pour Belvi Kandi la patronne. En tout cas, Naza vraiment famille Libota ya sir. Donc, ceux qui ont la famille Libota, en tout cas, hésitez à s'abonner à la chaîne, ou commenter, partager, pourquoi pas, ou liker vidéo. Donc, Naza vraiment famille Libota ya sir, ya osambate, ya kodefate, ya li kukumate, donc ya sir. Voilà. En tout cas, la famille toye a bomoni kandi na tie miniature nanga bomoni vraiment na kata ya vidéo nanga bomoni tout ça na ba film na semi balé na lo bana bien avant toute chose to bana na ba film na biso parce que on est là pour soutenir notre maman Belvi kandi la patronne na musala kitoko Belvi so sela biso bande kolanga to za on a vraiment pour la soutenir comme maï akende liboso na musala na pourquoi pas tout le bila ba œuvre ne o azali ko sala en tout cas to za kana vraiment pour na ko exploiter aux ba œuvre na ye parce qu'il y a tout ça so musala kitoko total ndeti film na biso bande kolanga to kotimba mona ben film na biso balobi la vie de Tegra. En tout cas, ceux qui déjà ont la film, déjà en tout cas, j'aime, nana besoin de mon j'aime, nana besoin de mon commentaire si réellement vous regardez ces films parce que film oh non le bateau qui fait du wow mais il y a des leçons parce que on a lingara pas belle vie ils a pas leçon ils ont la carte film et non qui au film en qui to mais besoin ba leçon monter au beaucoup ko tirer la carte ba leçon moko fondamental na bengango donc ba leçon moko ils a lourd ba leçon moko ba cha kate. Donc c'est ça qu'on trouve chez Bellevie. Alors ba décolant on senga na bino ba oyo beaucoup de la chaîne à Bellevie te botala ka ba film to ngana lingara théâtre. S'il vous plaît, soko lingaka théâtre te na sengo vraiment pardon kende non na kata chaîne à Bellevie TV o kende non ko mekanon ko découvrir Bellevie TV yom to lingaka théâtre te à travers le film de Bellevie et ko ko zoni so lelo ko makolinga ba théâtre ya eza na bato belé o bando se pena théâtre te maboki plutôt bien mais lelo ba comment se pena à travers le film Bellevie parce qu'il na ba film Bellevie aux oignons film Bellevie au côté on a bana côté on a papa boza na soni moko te puis likolo na mutu na mutu akozwa o ezali leçon na ye papa zui leçon na mwana zui ya ye mama zui donc mutu mtoko leçon na ye na kata ba film Bellevie après ça ba film moko na ba catégorie nyonso pour que mutu a se retrouver puis azwa leçon na ye. Donc c'est ça. En tout cas s'il vous plaît bokota bino bo mona ki non ngana tinda bino bloka mabete parce que ngamona zakana mutu moko na linga bloc à classe na linga bloc ils à qualité donc na mutu mo boye na tala n'importe qui te na tala ka bitala tala to ka ba bloc mo ngaza la vraiment trop wana te so bo moni nga na pousser bino boketa ba film Bellevie na bi pourquoi na pousser bino parce que beaucoup zo bino vraiment ba leçon ebele na kati ezaka te nde to ba théâtre total ngo pona ko se distraire pona to longola ba stress ya Bellevie ezaka te ko longola ba stress ezali mais ya motu ya ezaka nde ba leçon ezaka na kati ezaka ba théâtre lelo ba film ebele bato bazo sala ka lelo ezana ngo ba manzanza ezana ngo pona ko sekisa ka mokili pona ko longola nde vraiment ba stress mais en réalité mona leçon malonga ezate ezana ba film ya mususu mona mutu avait un poli bozo mona mutu zo finga mais na suka nango po ba l'acception na suka ndenge sukele ki mutu un poli wana ba l'accepter yango ba leti suka ndenge avec un poli ke nango tina suka parce que leçon ni bo pesi bato parce que surtout bien ba théâtre ceux qui bat baza o bata ba impoli bazalate parce que bola ça bana mabe non c'est pas ça mais il faut qu'on la qui si biso motaze impoli bola ki to suka ndenge sukeli
suka ndenge sukeli. Donc c'est très important. Mutempoli wana suka kindenge ni pona ko talisa bana o bazolanda lo ceux qui na sala ki boso na zongi si bonazo ko kozala impoli vers ba mikolo, ceux qui nazo sala beta so na kozala be pour que mutabanga. Mais bino bozo kende na ka bongo sans éducation, sans leçon morale na suka nango sans que bo talisa batu ke eloko bozo sala kwana kozala impoli na vie eza mabe. Ozomona eza makambe belé au moins mtasali a jouer la kindumba on a suki la kendeni tango suki loko te kika bongo tina suka bosali nini c'est que bozo ko encourager kindumba. Tu vois, c'est pour cela moi j'aime ba film Belle-Vie tant ozo ça film na ye ozomona ki na suka fo mutu wana azwa leçon morale à mutu wana fo ezala soko zaki mutu mabe fo azwa leçon na suka. C'est ça ce qu'on appelle théâtre. Belle-Vie vraiment azo respecter les théâtre au théâtre au moment la biso basala alors bela zana pour encore respecter les biso en vraiment bande konanga yango na sengi na biso nyoso o non boko tete na kata Belle-Vie TV boko tana lomba ngubino moko bokende ko découvrir ezali Belle-Vie TV makami na sala ka biloko na sala ka ba film ni na koti saka ba film ngo eza ndenge nini. J'espère que boko tika la famille. Alors sans plus tarder na moment o nazo beta lisolo na film na biso babi La Vie de Tegra. La Vie de Tegra est sur Belle-Vie TV et puis tu as ma fille est dans la Candy Star wana est dans la chaîne la Belle-Vie, tu as la deux chaînes, tu as la Belle-Vie TV et puis tu as la Candy Star. Donc ce qui na Candy Star est dans la acteur nyo so za pour ça il ko produire film na en tout cas au kende na Candy Star au ko cha film na Candy Star et ko leka vraiment kitoko mais na coaching ya Belle-Vie à cause pour na ko coacher pour na ça ma camion mais film est écrit par toi par Yomoko CPD ko comme film et les Candy Star. Mais tandis que la Belle-Vie TV aza yemoko oya komaka ba film na do apesa sa chance na ba acteur ba actrice oza na posa ko comme film na yo apesa bango chance na Candy Star do azo produire bango do producteur ya Bella production et so produire ba acteur nyoso za na film na yo lingeleka na Candy Star. En tout cas Bella eza na pona ko produire tala ba initiative malamu oyo Belle-Vie aza nango. Initiative madame Azanango yango il faut biso to encourager, il faut vraiment tous à la simalaye tous à la pour accompagner na musala ki to kazali ko sala bande ko langa bota la film na biso ya La Vie de Tegra bota la niveau to vivre dans la société oyo bota la niveau ki mutema mabe o to zanango o ka le monde méchant muto ko détruire lo comme ninga ana so monter que loko no détruire foya mutu et tel no yete pour que yazo eloko yazo luka tala niveau o tozo kene na mukila lelo. Donc papa na biso vini tellement yaza na posa zo Tegra loko alingi na yete Tegra boy mwana bata mukie olingo détruire vie mwana batu foyer o ezwi mwana wana pone sunga mwana wana yobite nga foka na linga ye. Les hommes sont très compliqués. Tela moi si oza na ndaku moi si na manka ka ite po mibali bazwa ka ba raison a manka kwa sa soko tali lulengi a prise ka une femme soumise ayebi ko lamba ayebi tout asala ka nyonso mais au sepeli ka faut tromper na mwana moka mukie. Pourquoi les hommes sont comme ça? Mibali boza très compliqué hein, boza vraiment très compliqué na biso basala bino na matière ni netu basala yango moni lelo bakoma kana ba raison moi si mobimba ko manke ko sala boy OK lokuta na lokuta bakoma na ona munoko bakoma kana lokuta ko koso moi si na sala to kena ndako nokuta moi si moko très poli moi si moko sala ka to respecter ka sala makamnyonso yango baloba mobile so na posa a détruire vie na yaya ato sala ndeni ato zokate manzaka na minu yaya a détruire yo kaka ato zo sala nyonso basalaka soka lobi azana posa linga mwasa ko linga libande ona lobaka bato balobaka na batuke moi si foko zala bata mobile azolo ba foko zala boyo fo lokuta ya mobile ko sala nyonso soki jour ana décider ka tromper au kaka okosa nyonso bato balingaka basala bango o mibali balingaka basala bango yo zo ko appliquer on pas mobile na yo ya ce qui jour année décidé à mon moi si mobile c'est pélici sengi na linga moi c'est na aborder moi si wana comment ko vivre na au salango alors tala ku tout oyo c'est la caille les hommes sont comme ça alors c'est très difficile ils ont vraiment pas ba film ba photo landango pour que tous ba leçon vini a aux leçon na kata film o ce qui ko détruire libala muninga oki ko détruire oche kisongi pour ani kaka poka Tegra wana mwana wana atelenga na po ozwa me ozala na mairie ya kozwaye tala niveau toza méchant yo moko za na bana basi yino ba papa oza na mwana mwasi mwana na mwasi oza na ye soki basali ye bongo lelo ozate na vie
Et que basali moi lobo ko sepela. Na lobango avant ko sala mutu mabe mitala kanon. Est-ce que loko nga nazo sala? Ceux qui basali ngango. Est-ce que na kozala content? Au miteka na place à parent na sa parent. Les sous na za na bon moité et que moi na nga tikali. Et celle qui place bo bazie moi la jeune moko ba nduko tonton moko ba bala na linka linga moi na nga détruit via moi na nga. Est-ce que yo ko sepela nango? Donc ce que loko na yo ko sepela no to esalo passe ko sala ngo pété na lobango melfo. Ko sala ngo pété to tika ko détruire ba via batou. To tika ko détruire mitema ya batou. Et puis, moi, si nous avons dit que moi, si nous avons dit que est-ce que confiance en moi, si nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que les hommes. Après, moi, ça a changé, non. Moi, si ma bé, moi, si bobi, non, ça va changer. C'est vous, les hommes. Oh, bon, ça qui va changer, va comportement. Attends, moi, ça, c'est comportement là, mais vie à comportement, nous, tout cas, moi, mon thème, et l'embé, qui suspecte, moi, c'est exploité. Asali makambo ko sala te ko mo ya mwasi kanim te ko tambola me boye bango obozo kezaka mitema to zaka mitema ndenge moko na basi na mibali zaka te ko motema mbali nzamba sala ngo différent te biso to ya mitema ndemo yo ka pasi ndenge moko to tika ko tukaka ba c'est pas bon botela likamba ça livre mais pas tegra siko ndenga za bongo tan eko luka tega koloba ne bongo elingo loba ni ton tega ba bengani yesu kwa ayamba e Yaya, boke kota la fille, mais en tout cas, te granazo pekisa, so ko landinga na pekisiu. Te ga ko mekate ndimo souffrir, que on dit ma vie, ni pas ko sakano ko tiko za na mwasi na. Ko linga yete, ndimo souffrir na vie yaya. Mingi ba souffrir na vie bazwa vie. Bazwa vie, ya ponza batala motema. A otala kati na mwana za na poso se loko tenga na loba bato basala o asali mobulu, asala ki yango pona bo lokuta. Soko ozana poso sato sate à moins que ba force ba violer mais soko okomi ko kende po ani teme loko ezanga ki na bina kende kaka na sala vie na encourage ango te papa maman parce que ko lukata ko teka ba koma ba coopérant lelo na ba kongwana coopérant et loko amutia ki azwa teke lo aselo manœuvre teke azuma quelque chose ba koma sala ngo pour vous dire que soko lingi vient c'est ko lingi yango Zomona. Tega ko mekate na pesi au conseil. Na mi pesi le conseil bien avant. Hey! Lelo tega to mon tegra ali banda ndak ba bengani tegra. Mais heureusement Daily suko à comprendre tant plus qu'il y a un ndako plus qu'à azoka moi. Comment mobile nga ko beta masolo bon ayi directement pas Daily sans pourtant abete langa. Si réellement bande ko bima to yebi biso ndenge ezala kande to ba to tonga quand même ba coupe to tonga ka. Toko vendre be ok n'a pas muninga na ko bima na mona mo boy ce qui est selo vraiment pas si. Et comme le niveau tu que ça moi ça muninga wana. C'est que batana ko beta la moi sina yo. Comment bandi ko beta la moi sino to sauter moi c'est pas bozarani bien bossi kaka bo beta nyonso. Au sauter pour directement qui pas fini et pas Daily. Donc bateau bazana moteur ko comprendre directement faut beau comprendre. Pour comprendre que presque faut déjà comprendre à côté là alors la famille suite il y a moi ils ont continué babi le suite neto ils ont continué tous alors on a branché ces Belvie TV na 16h30 pendant qu'on a filmé la suite il y a film oyo ndenge suite qui place Daily na ndeko na biso Priska place bazu compromis Priska zo kama ndenge ni likambo ngana ibia muti era okenanda ko suka bona ko tuna vini to ndenge nini vini ko ba vérité to ndenge nini bande ko nga botala lipamboli ndenge bimina ndako Daily de la bimisi lipamboli na ye parce que azu peut temps ko observer mobile net azu tenter ya ko observer mobile net ou bien fala tout nana mobile net avant qu'il directement ko papa maman bokilo ye directement sauter pa maman na ye pas azu sambisa mobile net devant maman na ye oh moi ça ko sala ngote ya photo za na ba réserve makambe belé na ba couple okoki osala ngo te banda na kosala mobali soki ke mobali na wangani obandi kosala banquete no sali pendant so omoni que c'est bon et comme pendant suko omoni pe que oui na na raison nde peut-être ko bimisango mais oza na raison te tellement motema moto tozana ngo biso basi to tikape motema moto et mo pe confiance pe faut ezala kati na biso surtout soyebi que mobile nanga za na makambo na te faut tozaka na confiance wana eza très important parce que so confiance pe ezate en tout cas bolingo ezala nango te la famille to consommer film la biso lelo nayaki ko conscientiser biso to consommer film oyo ezaki to komakasi tota la vie ate grande nezo suka tota la londe nezo suka est-ce que ko bengano ba bengana kia kozonga lisusu ndenga ke kuna vine ya pesa zo kende ekozala ndenge nini vini
ekosuka ndenge nini côté pe ba mama Esther ezali na besu ku sete côté kuna te ba mama Esther pe kuna ezoyinda tomoni ni fo mama Esther azo maltraiter papa Serge o aza mobali ne po yende mutu abalaki mobali bande kuna nga ba mama to tu kopesa mobali mbongo basala na Bible nzamba loba te ke mwasi fo pesa mobali mbongo te mobali nde fo s'occuper na mwasi mobali nde fo mitungisa mapo lesa mwasi asala nyonso biso te eza baleso beza opesa biso po okozwa ndeti oremplacer place ya mobali po oyo bandi kopesa eseke yo ndoko mobali ya komi mwasi to éviter la famille to consommer film na tiki bino on se retrouve